Bonsoir, bonsoir la chaîne de Karen Mokondi. Je crois que tu as commis 23h26. Ba maman bandeko, ba papa bandeko. Biso, nazo sala vidéo pour na biso batoto salaka. Ba émission pour na Karen Mokondi. En tout cas, s'il vous plaît, Karina Lobaki, tout tanga komba mama wanate, tout ça les ba live te, ezala na Congo, ezala na Europe. En tout cas, bandeko to respecter parole à Karine. Mama wana komi troublé, mama wana za perturbé. Botika kombo na ye, botika même na commentaire, botanga kombo na ye. Vraiment, s'il vous plaît, bon respecter parole à Karine. Ceux qui te respecter parole à Karine, ça veut dire que biso to louke la Karine ba problème. S'il vous plaît. Eza na Congo. Botika kotanga kombo ya mama wana. Botika ye asala o ya lingi. O nyosa za nango abimisa. Botika kosalela ebe émission na kombo na ye. Bosala ba émission de Karina asala ki ba émission to landa ndenge tozo sa ba émission de to sala ka ya koseka to lo ba makambe belé za ya Karine belé. Mais awa sikoyo bokomi kota botika. Vraiment Karine Mokondi. So ki batindeli yo parole bakatelo ka parti. Sala lisu loba na bato biso otozo sa ba émission totika kombo ya mama wana po ba miso déjà ba bandi ko sala la ba émission eza en Afrique eza na Europe eza partout totika ye asala eloko alingi asavourer na makambo na ye parce que ngai nazui sumare ba tindelinga biloko moko que papa King apesi conseil au balobaka du début à la fin. Mais à faire quoi bateau parce que aomona foule wana de bateau baoya que papa King a osala menace et pourtant il y a rien de menace. Nazanango basumare batindelinga audio mobimba oya bengisi mokili mobimba po bayoka la Chine ezosala menace mais audio wana voice wana papa King atindeli eza kaka conseil du début à la fin. Papa King a payé ka conseil mais ndenge ya faire quoi bateau que la Chine bazo menacer ye soki bomoni azuli kambo soki akwei na vélo soki akwei na wapi bomoni eza ba la Chine ba osala mais ngana osenga bino même na commentaire na bino botanga ka kombo na yete ce n'est pas bon respecter parole à Karine s'il vous plaît bon respecter parole ya Karine eza très important ça sert à rien. Vraiment la Chine, bo landa, parole à Karine, bo respecter parole à Karine, to respecter parole à Karine, s'il vous plaît. Toyebi ke biso toza bato moko matata, la Chine baza bata matata. Mais so Karine apekisili kambo, ezala bao baza na Afrique, ezala bao baza na Europe, totika kosala bongo, totika mama na biso, tolobi ke boza na problème na ete. Mais bo soumukate, s'il vous plaît la Chine, bo soumukate. Parce que loko nga na landi, o ba soumare batindelinga, audio a papa King, apesi ka conseil, ya faire quoi mokili mobimake, la Chine et ça les menace. Mais après à la fin, azo milukila ka ba problème ye moko. Après azo milukila ba problème ka bato wana o ya bengi bango nde bato ba osala ye mabe. Botika, bolanda te, botika ko sala, botika ko tanga même kombo na ye s'il vous plaît. Botika ko tanga kombo na ye ni na ba commentaire. Ça c'est alobi penja franchement que aza wana na ba live na biso nyonso azozela ka bino bo sala likambo yesi konda ko banda donc to landa Karine botika même c'est ça likambo malonge eza kuna te azana makambo nyonso mais makambo yango ezaka ye pa azalaka na kati bino pe bozalaka na kati donc ça c'est rien botia makambo na yeka pona ni bozo tia makambo na yeka parce que azana eloka koloba te ndenge na expliquer bino soki eza makambo koloba ya kotonga ya koboma mutu
botika ye abimisa soki bokende kosamba na ye na leta bokende ensemble kosamba mais botika kosalele ba live bopekisa en tout cas bandeko boza na Afrique botika kosalela mama na biso ba live s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît boyoka Karine bo respecter parole à Karine. Merci la Chine, bola la bien. Ciao ciao, c'est Mère Fashion Dinata officielle.